Bonjour bande kunanga, bonjour na bandeko balandaka mabi ya Star TV, topesi bino mbote mingi, nde tolobaka émission na biso ezali ya kosolola. Lelo toyo kosolola lisusu na comité so bakwa Angola, makamzo leka na comité bakwa Angola, ya ona pesi mbote na bandeko oyo nyonso balandaka mabi ya Star TV na émission to solola, na pesi mbote mingi na bandeko ba s'abonner déjà babi. Merci beaucoup na soutien na bino na si lelo bomoni nganga moko te nazali na mwasi na mama zali pembe na été ce que moko ko présenter avant to bana lisolo na biso. Nga kungu na nga mama Sarah Esther. Mama Sarah Esther nazapi mama ya Bia, na simba mama Bia na libala. Nazapi moko ya servant de Dieu. Donc mama Sarah Esther. Merci. Merci beaucoup bande kunanga boyoki mama Sarah Esther. Babi lelo nde plateau eza akoyina babi émission mabi ya Star to sola nyonso sauf ka bakiti na ba mesande ekipara biso te lisolo na biso apoko lo bande kunanga to ko solola lisolo ozo concerner mingi basi ya bakambi do basa basala nzamba général yango bituna nanga ezali na yo ko tuna mama Sarah question na biso ezali bo bande ko be batuna inga question ngo lokwa pe na mono ezaki oza mama yango mona yo tuna question bon eloko nini esalaka ke basa bakambi mingi ba mitika kanzoto ba donc ba mitika kanzoto leo nini sala ka bango etako mama elo ni sala po ba mitika ba mitika kanzoto bon ba mama mingi ba mitika kanzoto masa pour ça que tout le monde ambo merci ba mama mingi ba mitika kanzoto susu azana ba responsabilité bon monsieur ezaka ba responsabilité belé bana zomona tangu bana pe ba komi koya bana akomi ko bota akomi ko bosa na komi ko tala nzoto ozomona akomi ka eloko nyonso surtout bana e osala ki mama wana soki pe papa azana ozosunga ete omona pe akomi ko mitika nzoto siko na komitika pe nzoto wana boye ba mama mingi pe ba bosa na toka bani ko mitika nzoto bongo e kotinda papa sa nini akende libanda ozomona mingi zaka ba responsabilité to komaka nango mama ko mitika nzoto. Tu vois, et puis bana yemoko ta mususu pasalaka omoni akomi ko mitika nzoto azoye bateke nenga zo mitika nzoto boye papa pe akoko koma ko bima libanda. OK. Uzomona. Merci beaucoup mama Sarah na réponse au PC. Mama Sarah lobi ke mingi za ba responsabilité ya ba mama. Pona nga mabi ya Star na yo koloba wana vraiment eza vraiment raison mingi vraiment te pona nga ezo opinion pona nga. Pamba te soki oza déjà mwasi ya mokambi yeba ki ba mama mingi bakambi batu mingi batalelaka mingi basi mingi bakambi omona ke basi muso bakambi mama Sarah so na bi ke komi tu mat ba benga na lobelango c'est que bat bazo mona ebele na comité so bakwa Angola omona mama mokambi faso azo église faso azo kene feti na mobali na ye ozonti bateke aza mwasi ya mokambi omona ke ba mama bazaka na esprit moko ya kala ko moni ba phone na biso ya Samsung ya kala so ba peso phone na Samsung akana na phone na Samsung asika mama sa yo pona phone ni ya sika engoba ke mokilo to na vitesse moko ya kosakana te ko basa bakamimi ba ozala mingi na kidiba etako yo mama pourquoi ba mama ba ozala toujours na kidiba baza toujours na retard au moins maman mona ola te lamba mona ke mama alati robe alati elamba beli ba osanti ke mabela mama eza marokoya mais mo sa mokambi suka etake yo mama elo no webisa ba mama o ba mitika ka mabela mo komaka alléluia amen. Bon na webisa ka ba mama omoni ni on peut ce exemple ya ba Samsung ya sika na Samsung ya kala so ba tuni biso ko pona o ya sika ezaka ke ba mama to e ba kotala pe ozomona to e ba kotala pe zinga na tutango yo benga mi mama faut zaka kitoko ti ozomona ba papa balinga ba mona pe amona pe mwasi na ye angengaka mama elobi te ke sango komi na bana omitiki kaka non ba make up ezali biloko ebele oyo esalaka ke biso ba mama toza kitoko ba produit organique ezali salaka mi kitoko ozomona misalaka kitoko talaka ta ba jeune oyo ba bana na biso mike oyo bazokola lelo tomona ba ondeni omona mingi ata yebi ne musala ndaku te mais okomona lingi toujours à la propre et longine ça toujours soin donc ba mama il faut komisala ka kitoko po ba papa batala libanda te salaka kitoko zala donc talaka ta zinga na yo ba mama mususu bazaka pembeni na yo talaka ta ba onde bazaka misalaka kitoko lukata kola taka kitoko eza toujours que question c'est ça c'est nini que tu as un sort bande on a kaka fois
so bandeko na nga toye kaka toujours lelo tosolola no tobaka ke la star ayaka mpona koloba eloko tokoloba eloko ezoconcerne mingi comité so ya bako angola donc eloko nga nina bopinion na nga etake basa bakambi jamais bokokotika banzoto nasi mama moko olana mama moko nasi kozala choqué mais on a choqué te eza kaka vitesse kaka mokilo nga neti ezokende so totali bie bandeko na nga bamama mingi bama bakambi mingi bambana na bango mingi bazalaka kaka na église omona baprotocole omona bato bazoyemba omona bamama diaconesse bamama secrétaire sikoyo eloko nini esalaka bongo mama Sarah ke bambanda na biso baka bambanda na biso basa bakambi tozala mino bambanda kaka entourage na biso sikoyo eloko nini etinaka kaka bapaster balinga kaka baprotocole bachanteuse oyo basecrétaire eloko nini epusaka bango eza manke neti bamama bakambi bazalaka propre te be eloko nini etindaka etake yo mama soki okoloba nini. Bon, eloko mosusu na koloba omoni pasteur ntango okomi close mingi ozomona na protocole ozomona ntango okomi kozala mingi close ozomona na par exemple napesi exemple neti ya protocole ya bamembre moko ya yo église ya oyo aza mpe mwasi okomi kozala close mingi et puis okomi solola na ye tango boza na activité moko na église ou bien séance moko tango esili ozaka tout le temps na ye ki closeness wana mingi ekoko sala peke omoni bakambi bazokoya et puis mususu okomi kobetelaka eta mususu makambo na bino ndako ba défaut ya mwasi okomi koyebisaka ye ozomona yango mpe ezokufa bakambi na biso bakoya et puis mususu peke omona ke ta mususu protocole be membre wana azaka mingi soin ayebaka komi bongisa mingi tandis que mama na ndaku ayebaka komi bongisa te ozomona pasteur sikoyo ta mususu akomi kotala sikoyo servante wana ube protocole wana amona kaike suki na ezaka tout le temps kitoko elongi ezaka tout le temps kitoko alataka kitoko sikoyo soki atali pa mama kuna na ndaku mama na ndaku kuna azaka kaka bongo soki papa kindaki musala na tongo lera kozonga neti ba mama basala kate banda niki batika ke na tongo niki pe papa ko ya kokute na tongo banda no lobe loko donc ezake papa kindaki musala ninga tika ke kaka na tongo lera kozonga ko ya kokute pe kaka ndengwana wow ozomona azomisala te ke mobali nanga kindaki lera kozonga tika tana sokola mai nazala ta moi bien nazala ta présentable mobali nanga zoya asala ka bongo te donc papa ninga tika ki pe kaka lera papa koya akokutele kaka bongo siko tandis que tango akene église azomona ka pe sœur moko boye azaka propre sœur wana azaka toujours suki nezaka bien sœur wana lataka kitoko sœur wana boye akomi ko sepela na ye et puis tango akomi ko sepela ni bazozala toujours tout le temps close et ko ça ke mukambita mususu na close ne sona un jour ba kokoya pour passer akomi ko talela siko sœur wana zomona soki nazoki ata mwasi azaboye akomi ko sepela na ndeko wana po ba mama pe mingi ba mitikaka ayebi kake nene na sina bali pasteur boye pasteur akotika ngate amoni oka nzambe kwa na lisumu te amoni ke nene na bali déjà mobali nanga za pasteur surtout biso ba mama mingi za so komi déjà ko bota ozomi kaka ke nene papa sa balinga boye akeno bo kozwani mwasi mususu te akeno tika la kana nanga non ozomo yango ezosala ke bakambi na biso pe bakeno koya po ba mama mingi ba mibongisaka te po ayebi kaka nini basi babalinga kaka boye aza pasteur akeno sa abala mwasi mususu te aza pasteur akeno akotala te non baza bato babenga bango man of God baza liboso man et puis bazali of God. Merci beaucoup maman Sarah ozoba tellement kitoko nazo sepela o mingi oloba mai eloko foma o ma la star ba eloko ngai pe na nina baksa ba mama bakambi mone tutomiti kaka njoto bongo yeba ka entourage na biso ezala kaka bambanda na entourage na biso ba protocole ba secrétaire quand toto lo bana eta que yo mama mokambi moi il faut créaka mwasi akreaka okosala ke obimi na mobali na yo mokambi obiki na lati robe on biso batuzaka ke mwasi ozama na tolo vraiment te olati robe mobi a robe na lati mais tolo mezo mona na ngate ebimiso elenge elamba te bande ko na ba soutien za ngo ebele akovimba olati mo soutien evimiso mo tolo mais tozomona ba mama ba kamebele bazanga ba soutien ya kala omona mama lati soutien mais mabene za kara ya ulala mais pourtant monde tozo ke na bande ko na eza na vitesse mo ko sakana te yo tika na soutien ya kala soutien za kaka so olati mabele mo etelema ezate mais pourtant mundela sa ba technique ebele okoleta soutien mo ne ke etelemiso mabele eteke tant mobile na zo tala mo kama zo tabi moi ça n'a pas mabele za hotelima étiré poni bande ko nga
espérance be ya vite osala ngo eteke basa mabala moi ça mabala soka ke fête maman Sarah alati bien atie suki ne kitoko maquillage na atie simple kitoko soki azongi na ndako papa akolinga kaka babima naye pona nya obi po bi kitoko lela zotala yo boye azomona ki moi sinanga za kitoko donc non kitoko wana ke eko attirer po aza na pusa na yo uzomona po tango lati kitoko mibali balingaka ndenge nzambe asala bango mibali balinga bamona basi na bango baya kitoko amona mwasi na zaka kitoko uzomona ata uti kobota azomona kaka mwasi na ye azaka kitoko esala bango bien yango tango oke buti feti po amoni o changer ke voilà amoni oke mwasi na nga soko sali bo bimi kitoko mingi yango na kitoko wane ko attirer ye po mbala liboso la bokutana na ye ozaka kitoko kitoko na wana nde yango ebendaki ye sikoyo mukolo bokende feti tango osali mwa mibongisi kitoko ekoatire ye voilà merci beaucoup maman Sarah ozoba tellement eloko ezosalanga bien makasi mpe bandeko bazolanda biso bamama bakambi bozwango na ndenge mabe te émission mabi ya Star TV toyaka toujours mpona kosolola émission ezosunga bato ebele ezosunga nga ezosunga mpe motu ko aza kuna pembeni na biso pamba te biso totiaka ngo na motu moni kaka ke mobali aza mosala nzambe alobaka langue na cher ide eza ete na protocole mama tozomikosa yongo mona mingi oza na protocole moko aza teti na yo nini eside alieda ya biloko na yo omona mama secrétaire baza teti na yo komona kaka kofungola bureau kutu mama Sarah papa tofungola bureau azobude parce azomona ovuma azomona yo eloko te azomona ndenge kaka mundimi simple azomona ko ndenge mutu simple ayebi makambo yo déjà ayebi makambo te voilà papa tozamba moko otiraka te il faut zamba moko ozotire bandenge mabe te ke olata otika batolo libanda non lata miso ya papa esepela moni makambo mosusu ngo yebisa bamama eza saint esprit okita likolo ta yosala ke saint esprit so te mama Sarah kene pa mabi ya Star asala osuki saint esprit otinda o te yo moko fozala na boule fo baka nga mwasi nasala biloko na nzoto nangi fana ke pa mabi ya Star asala nga suki bamama ebele mama Sarah omoni na prière na kitambala na fete na kitambala na ndako na kitambala siko mutu wana mama wana abombela yango nini koto mama azoleta miba kitambala omoni te ke ton pasteur bi évangéliste bi bishop quelque soit nana wakaba sala nzambe to mona secrétaire wana atimo suki kitoko atimo nini bo siko mutu akokoya tendenge nini masaba akokoya tendenge nini akokoya parce que yo zana no kaka mosantu soki ke nzamba botisaka biso na bakitambala te nalinga nzembo ngo mama na ebito so baka chambre mama buloba mama couple buloba abi ayemba lobi ke bandimia solo ezate babi obakokota obakomona nzambe eza bandimi obatiaka bakitambala nyonso te eza bandimi oyo babombaka elongi te eza bandimi oyo église invisible ebotami kati na biso voilà ozomona église invisible de Jésus ebotami kati na yo ozomona eza ndenge bandimi bakomona nzambe eza bao bakangaka kitambala te kokanga kitambala elobi te ntango soko okufa okomona nzambe lelo soko mibongisamaki te komona no nzambe te ozomona donc nzambe apesaki biso suki po mwasi obimba obongisa suki yango nde moto atiraka mibali na biso ozomona mobali akozala atire kaka na ndenge yo ozomibongisela ndenge yo ozalaka ozomona mama Sarah na pose suki so moko elinga na mutu batunaki est-ce que eza mabe mama pasteur na baka mama mokambi basa bakambi est-ce eza mabe na ndako na yatika ya mwa mobali ne mwa alati mwa sexy alati mwa kupi mwa mukusi est-ce eza lisumu po bamama bakambi bele mingi basala yango te miso bakambi mingi miso ya basa ya bakambi mingi bamona so elengi te epa basa bakambi est-ce que bamama eza mabe oza pe na ndako no olateli mobali na yo olateli pasteur bi évangéliste que soit prophète olati moko moi sexy moko moi sexy est-ce eza lisumu bamama bakambi basalaka bon po bamama bakambi basalaka bon te bapasteur bakoma bori na bandako sikoyo eloko nini okoloba mpona babasi wana bakokreaka te baza toujours bori yo to babori bazocreye te vraiment en tout cas eza lisumu te tu vois omoni nakopesaka mwa exemple moko moke ozomona omoni ntango tozalaka bana mike tozalaka ntango nesi oza mwana baage neti ba 6 ans 7 ans soki osali eloko moko ya kitoko oyepa papa nolinga papa no asala nini afélicité yo voilà soki papa no afélicité osala nini yo mwana osala nini okosepela ozomona mwana ata ntango atasali acréer eloko moko ata na school ntango aye kolakisa papa na ye donc azozelaka papa na ye asepela so omoni papa na asepeli mpe encourage ya osala nini akosepela next time akosala su bien donc
mama kozala moi sexy na ndako pona papa et ali souté et na kata ndako na bino uzomona parce que toyebi bino babasa bakambebele mama Sarah eloko muke kaka fire moto ayebi teke pesa kolata coupe pesa kolata moi sexy ezala makama fire te combien de fois yo bokela fire protocole na chilo bimaka na mobali na yo et pourtant omoni chaque chose za na tango nango tango ya fire belela fire mais tango ya kozala na ndako ko sepelisa papa ezali tango ko sepelisa papa kozlata sexy pona mobali na yo bozala ndako na bino ezali sumute po nena yebisa ki on ebande mibali mingi balinga komona basi na bango bazala bien donc mi sa papa sepela balinga moi l'homme ça la moi bien voilà balinga ke amona mwasi na yaza azana eloko kitoko ozomona ata toko so toke na bible na jardin d'Eden tango Ève Adam mona ki Ève alobaki nini donc azaki attiré na beauté ya Ève alobi vraiment oh cette facile l'os de maison chair de ma chair et non on y attira ki pas mona ki créatif moko ya kitoko et c'est pelicier donc mobali maman il faut la taille moko sexy ou la ti mo beti mo jupe moko boy ou beti mo robe moko boy eza pona lokumo eza pona et c'est pelisa papa voilà. Merci beaucoup maman Sala ozolo mais loko na pesi mbote na na dadi Ilene babi l'homme en or balobi yende babi associé à mabi astari ça la mino paste passe bozali mutemtina mutunaye sans oublier na pesi Willy Church na kati à Londres na pesi mbote mingi balobi kimora na kangi Londres babi mwasi moko azala ba secret Chanel yeba collection de Chanel les karababi babenga toujours kimora babi merci beaucoup le bandeko bozo s'abonner massivement babi ne miso to save mabi aster makamabi kozala ba scénario kozala mabi azana ba do ebele abono sexabi ne betenu mabakute ke comment mo sa mokamba zo sa bon non so na dona yo bimisa batu mususu ba sepela bobi combien de fois nino na image na boaka ki obike ozobeta mabe combien de fois bandeko na mutani na beto hôpital mon image ngo ayoki mutu esali ebi pe bino hôpital enga ba so na dona yo mo mibimisa bomo na mo mabeta za mo sa mokapura osala bon non eza lisumu te biso ba kwa ngolo to kanta makambu lisumu za lisumu te so za na dona yo osala ka théâtre quelque chose osa mo sa biche o que osala théâtre eza rien à voir le ministère mobile nasi na lo beloko merci beaucoup maman Sarah nangana bakselo eloko moko muki mabia omoni ba biloko ni susu pe tsala ka te ba papa ba mokambi ba kende ko ya libanda et puis biso ba mama mingi to ebaka ko lumba solo ya parfum te o lumba solo ya parfum nazo ngina lo banini to zaka moko ba mama misusu ba zaka o mona so pusani pembeni zo ka solo ba biloko eze ebele o yosala ka ke biso basi tozala bien tozaka na solo kitoko eza neti biloko niti ba produit organique ba biloko lokola ba citron prochainement tokoyawa na moya na mwa ba wato le kona live c'est que tozo bisa minute ebele oyo kata mususu azozu ata citron ya pamba chocolat ka citron na mapekoche o parlo linzoto mobimba avant au sokoli au chango na nzoto mo pakoli otikali ata na 10 minutes 15 minutes au sokoli ba biloko wana sala katango ozoki no lala ata na butu na papa o sali yango o tie mo mafuta kitoko mo parfum pakoli mama sali na baselo mo boye mama bakambi émission ça allait na okende papa tango okende pas servante akepa protocole azolu kaka protocole da solo kitoko solo lengi akokende na ye mais tango koye pa mama surtout ba mama usala soka uta buti ko bota ukoyoka ba solo et pourtant biloko ezali ebele tango zo melisa mwana lata neti ba epon wano sisi olongoli yango ovandisi mwana po tango bomoni bébé soka azo bébé azara mo katanga ka soyi ozo mona tango zo melisa mwana lata sans lieu mo la sans lieu siko tango sisi ko melisa ye olongoli epon wana ovandisi bébé olongoli donc ba soyi wana ezalo na nzoto te ba biloko pe ya ba biloko ba soyi ya bana moko tiaka pe biso ba mama moko solo donc tango lo saka ba biloko neti ba produit ya naturel ba citron babilo ki zebele oyoke et ça la kampiso ba mama tous a toujours kitoko. Merci beaucoup mama Sarah olobi tellement eloko na sepe na mingi makasa ya simba na sepe koleka life ya ko laksa ba mama ndengini ya ko soigner ba nzoto na bino toza an émission na biso to sur avec Mabia Star TV émission so ya ba ko angola mama Sarah na tout nos questions mo pa mate na biso komi ko chite okoloba ba jeune finini de ba sœur oyo ba ya na église papa ko esa ba kambi eta que yo mama okoyebisi ba sœur wana nini mona zoyaka pasteur wana alata ka do pasteur wana pasteur John ngira zokataka mutema do pasteur nuna zokataka mutema o pasteur roka okataka mutema o bishop patra okataka mutema o pasteur John lu okataka mutema eta que yo mama okoyebisi ba sœur wana ni ba kana intention ko kwesaka ba pasteur kaka eta que yo mama olobi ni pona ba sœur wana
bon nga na koloba ka boye pona bandeko basi pe basere wana ba jeune sœur bazwa na makanisi wana d'abord tango bandi ozadia na makanisi na ndako nozwi dia likanisi oya kokwesa pasteur donc na kozwa ka likanisi wana so sumuki deje pa nzambe ozomona et puis tango ye pe okwesi pasteur bibelo bike malheur koya me mawana mutu oyo azomema scandale na kati ya ndako ya nzambe voilà donc bibelo bi scandale koya me mawana mutu omema scandale na kati ya ndako na bible na ndako ya nzambe donc yo deja ndenge osozwi makanisi wana ososumuki liboso ya nzambe ososumuki tango ozoya okwisi pe musene na nzambe ososumuki donc na kosenga na bandeko ya bongo bondelaka nzambe apesa o mobali na yo ozomona tango ozobondela ya solo oza kosambela koluka nzambe ya solo nzambe akopesa mobali na yo ya malamu mpe kosepela nango mais tika kozwa makanisi ya koya kokwesa basere na nzambe tango ozwa kokwesa ozozwa makanisi wana ozobundisa nzambe epi ozosumuka lelo soki liwe ye ekangi yo okokende na lifelo okokufa okende na lifelo donc nakoyebisaka bandeko wana babondela nzambe apesa bango mibali na bango. Merci beaucoup mama Sarah ozoba tellement kitoko ngana nina bakisa basero balongaka na bandako na bango oye kaka po tante mosala nzambe mama ozosala no eloko moko te ozosala na yo eloko moko te omoni ba janasi na wana ba eloko ya choqué bino ba sero boya akaka moto mona basala nzambe bateyaka mwana lati kitoko mwa cravate mwa veste mwana ndako na mwa mabala baza mibala bato komona chanchwana na cher wana te aza mobala mutu moni eza ko mutu azoteka produit moko boy il faut ça la publicité produit wana suki soko il faut ça la gentil ko c'est comment bon langue dina yo tirer bato eza pene mbakamba sala siko le kaliboso a sheba ndeko nanga akoninga apesa bino esengo mena ndaku na ye bandeko nanga ba mama bakamba mona kabili bomona angote so ba pesa pe pasteur on peut faire nenda ko moko une semaine ezebele ko kima dans le ngona makansino kena ka église oko se basala nzambe e kozala mingi bien mingi te. Merci beaucoup na bandeko nanga o balandi émission ya Mabia Star TV solo avec Mabia Star TV. Yo bien de ko s'abonner massivement même makamba bien ezali a on émission to solo la conseil kozala donc makamba bien kaka ozala ka ba mama ya bana e kozala o pe bi kazana li solo moko ya bien e ko yede comité so ka ngola ko bo santé o komela toujours Mabia Star TV o pe so li solo to ko ya to ko beta mo toujours aider comité na biso. Merci beaucoup mama Sarah Nata o pe singai na ite so ko o se bande ko nini po na chaîne ya Mabia Star TV avec to kata. En tout cas, Mabia Star, na sengi liboso na merci. Merci beaucoup maman. Ndenge okanisinga tenga na yawa na to partager. Vraiment na kosenga bandeko mingi bo landaka Bia Star, Mabia Star, bo s'abonner mingi. En tout cas boko sepela. Nenga lobi déjà makambo eze belé. Zomo eza ba makambo so ko ya bino ya ko sepelisa bino ya ko sekisa bino ya ko fortifier bino ya. Masara na katso wanda msore. Omoni senaro mona sala ngabike mibala balo ba beta mabe. Est-ce que eza lisumu mosa mokambe akoyi kosekisa bato te eta que yo mama oloba nini pona bato oyo bamoni ke na beti bango mabako oloba nini place wana te balobi il y a un temps pour tout tu vois il y a un temps pour rire il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour jeter des pierres il y a un temps pour ramasser des pierres eza mabeta il faut que soko lingo sekisa soko eza iloko eza likabo kati na dona osekisa bandeko na ngai bo bete mabako te soko eza iloko kati na yo ofila ko sala ngo po sekisa bato eza mabeta. Merci beaucoup maman Sarah merci beaucoup bandeko na ngai azo beti si bato maliba kute mais soko sepeli si bato po biso to na mboko ba malili eza ba makambo eza ba stress ezali au moins mutu muso avani ta muso azaka ye moko na ndako ta muso azana ba problème mais tanga moni lo moko esekisi moni to saini o gagner biso to saka l'hôpital mingi eza ta muso ke l'hôpital ba ye biso déjà ke ndeni ko sala tango ke osala l'hôpital po hôpital les sika batu bazaka mawa hôpital les batu bazako le hôpital yo tango ke ozo ke ko sali il faut zala na elongi ya esengo il faut sepelisa bango donc so ke ze loko kati na yo o sepelisa batu merci beaucoup sepelisi batu te ozo sumuka po nzamba chaka ate to kati na olobela ko mama Sarah na sepelo makasi mama Sarah bébé mama Sarah bébé ngana be mama Sarah bébé donc bo pototi na suka. Merci beaucoup bande kunanga to moni mbala sima soko zo image bande kunanga ko boma pona yemo te partager na ba frère no partager na ba camarade na yo pote esunga biso no sababi mama mi bongisa soki te entourage no ka bambanda ozo comprendre mama faute no moko babi pona ko bongisa nzoto cet esprit ko kitete na sia bongsolo nzoto mama il faut sala nzoto mama il faut sala nzoto ni zele lengi papa fa se pe na nzoto na yo a se pe na suki na babi tuko chaba makeshe bele no
otima poutre na simplement suki no kitoko sali ozo tirer mobali na mosali ya nzambe to mona ateka iko baza basali ya nzambe akwa na ekobote non pa mate mo kilo bande koneza na vitesse ndemo osakana te na sina lo beloko merci beaucoup na bande kunanga to komi mbalasima bye bye.